liwa a besoin d'invitation te liwa matanga ese na invitation te bango soki bayete basala ba raison na bango on a yebité il faut na luka na approfondir pour na yeba mais ata kutu problème eza je pense que eza occasion na era liwa pour na bokutana bo laver ba linge sale mais lokola bango bayete ba raison pour nani bayete mais je pense qu'on peut ça bango conseil que baluka ko tchana C pour na la maman Pauline y a beaucoup de leaders a été leader à l'accès déjà musicien que non ngana yo to travailler te na inaka yo a combattre fisto bo fisto bi ko yemba ko lega leader oh et bon yo comparer fisto na Fabregas fisto yebi ko yemba ko lega Fabregas a oyete pour a complexer on comprend a oyete ata baso yemba oyo leka pepe kalo so relève yepe lo da mona na kité ko lelo ko yemba pona nini tika biso to pasana to kende po akufeza grand frère akufeza mosa grand frère na ye amona ni telo besime vandi vide et puis ça kutu kana poto bana kini boye baka ba shele jike kuna ba poto ana bakini aboye baka kada ba misala biso bazala bango bien te bazala socialité elo basali to sepela biso na ngote bino bapanzisango boye ba kokuta na bango boye bisaka bango baye ba kofanda bien na basi ya balida ba kufa batika. Vraiment choc à ma casse, il y a trop dans choc au nazo cadon. Tara choc à l'bosso papa Kenda, moi sous cadon et kauka identité. La base sur deuxième choc dans nazo mi baté sur ba parana na basalinga nini. Dans choc vraiment na ko autour de la table le baté. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001. Blague télé loi sur le biso marambiade Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a el biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria est certa amen. Bonjour très chers internautes, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Micro Libre avec la vôtre sur votre chaîne Congo Victoria Télévision. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment en direct dans la commune ya Bandal. Voilà, place va exposer le corps de notre maman Pauline, la veuve de Pépé Kalé. Pépé Kalé Tikabiso Utakala. Et aujourd'hui, maman Pauline Patikibiso et c'est la levée du corps. Alors, tous ensemble, tous à la carte Moussala parce que l'hôpital est là-bas, alors, moi image ndengeni le matin en Wazali parce que jour à lever du jour où il y a levé du corps qui lobby le enterrement alors tozala quitté toye kozala lelo alors to remettre peu ko sangsara ko bala nsango pour que ça la bien levé du corps enterrement pour que ça bien. Merci beaucoup boss de cette chaîne Congo Victoria donc JB Kumaluta le vrai pétrolier Nakata Dallas et aussi merci beaucoup à tout le monde. Voilà, à la présentation, j'ai mis Maïbé, le gros bébé de la presse congolaise. On prend les images et puis tu remets conclure. Merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes là en direct du deuil de notre maman Pauline, la veuve de Pépé Kalé. Pépé Kalé aussi nous a quittés aujourd'hui. C'est la levée du corps de notre maman Pauline. Alors j'ai vu la présence de maman honorable, maman Henriette Ouamou. Alors, Tomé Campé Kosolane Mouamouké, maman bonjour. Bonjour, condoléances. Merci beaucoup à vous autant. Tout le monde a signé présence na obsèque ya maman Pauline. D'abord tant aux hommes boye quel bon souvenir au gardant la maman Pauline au etini que se déplacer ya ti les problème à souvenir les problème ya liwa eza le mot passe ya passe au monique et ça la passe na famille et ça passe na bandeko baninga na nyonso donc ngata nazoi sangaliwa maman Pauline na okai passe d'abord et puis ba yoko contacter ngala ba maman veuve na ba orphelin na kanyaki vers na ndako maman Pauline na résidence à Pépé Kalé pour présenter ma condoléance nanga na kotika moi contribution nanga matanga et tant ba pesi nga programme na lobaki la roya
voyez bien là ça toujours na philosophie ya rosa toujours proche à bateau et donc maman Pauline azam tazaro benganga mingi pour la cadre association la bango ba maman veuve na ba orphelin ya ba artiste ce qui fait que tant on a na kwa rozanga na ba funérailles na été azai moi poli très gentil et puis on a senti que les lopé que famille ne perdre pesant ba oba na kata famille donc les appels ont consolé pendant la famille en même temps de bonne présence dans la tout ça se plaindre il y a peu d'artistes oh bah la veuve tout va dire que se plaindre par rapport est-ce que liwa il se pas ça m'invite invitation bien mutu pas ko ya kana compassion peut calé à na cadre wa liwa ça a besoin d'invitation ta liwa matanga essayer na invitation té bango soki ba yete bazana ba raison na bango on a yebité il faut na lukana na approfondir pour na yeba mais attaque tout problème et ça je pense que les occasions na era liwa pour na beaucoup tana bo laver ba linge sale mais le quoi la bango ba yete ba raison pour la ni ba yete mais je pense qu'on peut ça bango conseil que ba luka ko tchana c pour na la maman Pauline ezaki problème té que babetango kara parce que le problème est salaki to ba toujours to lingana tant to za vivant exacte que ceux qui a bon si comme ta kufi bolingo za kaka te to tande na bolingo eloko eleki bolingo za te bolingo pe ko aplanir ba problème no so za nango donc on peut ça ba conseil bazala na bolingo baluka batia na se to baluka okuta na ba maman mususu ba artiste mususu ba na ba artiste pour na ba ko laver ba linge sale le linge sale baluka ça se lave en famille. Donc, merci beaucoup. Là, c'était l'interview de maman honorable Henriette Ouwa Moumela Moni Mahamado, la veuve de Sans Souci. Elle était très proche de maman Pauline. Bazaki na ba association na bango ba veuve. Bazaki tout au Moni Mahamado, Moni Maman Pauline. Les lots absents c'est maman Pauline Pembe Naye. Alors, tu me capé Kosola. D'abord, maman mes condoléances. Merci. Maman Théo Mona yo okolela wazaki camarade na yo bozaki ne tango nyoso tout accompagner pour mbale ko perdre na mokolalo ezo sala ndenge ça passe ko perdre maman Pauline ça vide munene na kati ya association neto sangana vraiment et sali penda libulu penza passe mais ya kolobeza te eza mokano nzambe nzambe ye mopaye. Merci beaucoup. Là, c'était un mot par rapport à perte de maman Pauline, Bokindenge, maman Madou Lobby. Alors, on continue avec les interviews. Merci beaucoup. Voilà donc tout ça a déjà la carte il y a commune abondante. Tout ça la René à Biri par rapport à Dengue Toro la maman la biso Pauline, bino tout boto la biso de partout. Et le son sous à Londres, motema ya maman la biso et papa la biso Donado et le son sous à Biri. D'abord, na monio présence na yo awa na matanga ya maman Pauline. Mais balobi ba artiste mise musu ba yete on ya ko compter ka ndamu o lo ba ya ko compter te ba yete ya ko compter te ba to sawa ba image eloba. Mise nya yo awa à part star na bango René Abiri ne ko représenter Ritse Watanabe Totori na Etembe. Boss life patron o ya pesi $5,000 ngapona kenda ko tikontsi na famille. Ritse Watanabe à part Ritse musu ate. Nani oya ya mise ya Fabrikas de ye moko leader a été leader à l'axi déjà musicien que non ngana yo to travailler te na inaka yo a combattre fisto bo fisto bi ko yemba ko lega leader oh et bon yo comparer fisto na Fabrikas fisto ya bi ko yemba ko lega Fabrikas a royate pour a complexer on comprend a royate la bongo voilà dans ce que yo muto yaki lobi ngazala été tango depuis lobi ti lelo constant yo mo sa le matanga ngo constant ngezaka que no ba musicien ba la kisa gratitude non sambela musicien mo pe akufa comme ça totala on se comprend non sambela musicien mo akufa topé moi c'est musicien mo de akufa be kala ye pa kufa comme ça to yeba soki nani vraiment lingara mutu on se comprend ko loba trop exaté. Voilà, merci beaucoup René Abiri pour la belle interview. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tout ça vraiment à la commune ya Bandal. On a plus de moni présence ya artiste ya Fabrikas maestro ba école la nande ko na bango fiston ya mpanya na moni wana bi na filé na moni PMF mo pandisango ya solo to ba nanu na babi moi de la femme to na ba maman na pour la plaisir. Voilà, PMF bonjour. Ouais, bonjour. Mes condoléances.
Ouais, mes condoléances. Voilà, donc PMF te okuta yo awa oyekolela na ndeko na yo d'abord on ozomona boye impression parce que bi beaucoup feli mais c'est comme si kaka batunda munemba ye ba mise pena ba ye pena kolesa lo d'ailleurs bien beaucoup feli quoi. Ouais, premièrement na combo ya Villanova ba villageois ba villageoise ainsi que notre patron Maestro Fabregas 12e dan. Nous présentons vraiment nos sincères condoléances à la famille biologique et puis musicale. Il y a frère Nabiso Fisto Yampania, pour perdre maman Naé. Et puis, tous les ensemble, quoi. Tous les ensemble, voilà, frère. Tous la Ranaye. Donc, c'est ça, quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc, on continue avec les interviews. Mais vous pouvez prester, non? Ouais, tu peux prester, moi, je suis à la CAC après, tu as la main. Pas souci belé que son âme repose en paix. nde yango wana merci mingi na bandeko nyonso oyo baye tokabuli mawa awa merci protokolo osi bakosala na yo yeba bato bazali awa yeba kokabula mwa mai wana oyo tozana yango donc gérez bien Voilà, Tozawana, donc la Moni, Wenge Musica, Wenge BCBG représenté, la veuve, donc maman Pauline, Oya Tiki Bisso, papa Pepe Kala Kena Mokala, la Moni présence, Yaya Blanchard, Moussaka, Motomaele, la Moni Piroger, la Moni Sédico International, Yaya Blanchard, d'abord mes condoléances. Oh, merci, oh maman Langa, Lia Bilora Lamba, la soit bien Moubali, na Pepe Kala Yana Bisso, les gars, Juno Moubaf, donc. Tu n'as pas la banque du Lombaf. Et puis, famille Moubiba. La noce soit née, elle a béni. Dans la rue à Koufaki, ça n'a pas passé quoi. Dans la seule émission, on a mis ta face, parce qu'il y a Roger, c'est dit qu'on va y aller à la papille les presses, ramène-vous dans la banque, et t'as pas la wenge quoi. Mais il y a des gens qui sont c'est plein de lobby artistes bazala ite ba ka moneli bino ka ba porte parole besoin mais ba leader ne ba yete na bien ne ba na matanga ba soso so mo moni soso mo ka représenter ba soso nyoso et même ba ba artiste ba ya ka ba sala ba artiste ba ngoye to alors ba percer militaire to na to ma action fele pour to ba soldat dans moni Piroger moni Sédico président wera o moni nga moni papa chéri on le comprend na ya ba mo ba ya ata bango mo pese lo président Félix ala ba pays tout est atina ba ambassadeur par représentant à biso pour la base ça rappelle visa bon mon biso mon pe bango c'est normal. Voilà, merci beaucoup ya Blanchard. Et ça te peut pas te la manga na yo et te peut pas te la manga no comme ba numéro ko la manga te pour la ngoma yekola. Voilà donc on a l'ICC ya Blanchard Moussaka. Voilà donc la moni Piroger yokutu donc non commenter parce que aux ala tout ton proche ya artiste le lobé veuf la biso atiki biso moi aime. Voilà la maman nanga. Ngana aux années de tous les temps, tous les 28 novembre à Yawane, nous avons maman Pauline, puisque Yawane a organisé hommage à Pepe Kale, Tobina a plusieurs fois hommage, nous avons maman générosité, maman mora bien, en tout cas, le long a parce que nous avons blessé, pour ça maman a blessé. Voilà, merci beaucoup, c'est Dico un mot. En tout cas, mes condoléances
la famille biologique. Il y a maman et à Pépé Calais, ou à Tika Biso déjà il y a longtemps. Azamuto a Fandi na Biso, tous liés ensemble. Netinga est un vieux de l'avenue. Donc je peux dire qu'il y a mes condoléances. Voilà. Merci beaucoup Sédiko. Pia, merci beaucoup. Voilà donc quand tu as fait awa malgré l'interview au tout ça là pour la saka que tout le là tout de cœur na maman Pauline Oyatigi Biso la veuve de Pépé Calais mais la moni peine de comme si abi a besoin loba akoloba nini to yokaye bonjour. Oui bonjour. Mes condoléances. Ah oui merci. Voilà donc yo ba de ko silika ozo silika netini. Naza kunga moto to se belé. Donc et ça biso passi maman Pauline na kufi lobi penza na butu to monita musicien moroté. Apa musicien qui ne serait mené na ve bailo sans kamutayaki. Ingénieur baloua qui pone ben sima beleli tous les musiciens boza bo mate to monita mutu moroté. Mais nani oyo musicien akufa oyo ya manga oyo nani mabelelis ndeko na kufaki awa to lali bisoyoka to banzema mabelelis pa mwasa Pépé Calais ma Pauline to monita mutu moko te mais esali biso quand même ipasi ba musicien na biso boye ba ko s'organiser bo za la sociale ba molimo ya ba rankine eza kitoko te ata musicien moto monite ba ya kite na butu bayemba baloba eloko te mais lelo to mono ba danser za Fabugas ba ya kine ti Fabugas dans musicien mo raza amona ma Pauline na beta pa Fabugas fisto point Fabugas poni ba bazala ki te ba lelo ba sepe loko te ife ba ki ba to fo ba ya lobi ba beti to lali na misiki na bango po akufi mama na ye mais ma deux Fabugas ça na Europe soit disant de soyoka ba musicien ba tikal bon ça quand même effort boye bi pona collègue na bino soit disant te mais ça peine Europe ça peine Europe ya oui si mais ife ba ya bayemba et chauffeur biso ta banzoto mais to moni mutu mora yete tous les musiciens to muta mutu te mais na ministre de gombe ba concert na mille ba répéter et si on répète ya na biso ka te po to moni bolingo bola accès na ngote po mama Pauline azaki mama sociale na ndo yamba bakina sutu oye pa na yo solo la soki eza olia okomela mais ba musicien biso ti bosali bobe ba pe lobi bino bokokufa botika basi eloko bosali ba kosala on peut pas basi na bino eza bongo. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc, merci beaucoup. Baksa next ni. Bon, et là on a baksa kaka base à la sociale, barankini basa na ngwana eza kitoko te. Eza peza kitoko te, bayeba ko s'organiser neti fait chaque Congo to yo kaka yo sa leader na bango. Ça l'a été. Ye bongo ye utamonani. Kasi pa kebisa de la famille que non, ayate parce que soka yé et faut ba mbongo ba mona ngo clair tel nga liembo ka matanga te famille ke bisi nango ve chaque Congo te wana ezaka ba raison di to mona ki ya mukeza la ki quand même ba pesa ki même malgré pe famille et soutenir penza 600% et soutenir na 94% 6% ba tuka ya moko mais na sepeka na batapi bakuba bolingi papa Pépé Calais bosa na Europe botinda ki pe mukio botinda ki to mona ki to sepena mais pona awa pezaka mukie kaka yo to moni na famille mais boye ba ko s'organiser bo ça bien ata ba so yemba oyo leka Pépé Calais so relève yepe lo da mona na kite ko lelo ko yemba pona nini tika biso to pasana to kende po akufeza grand frère akufeza mosa grand frère na ye amona ni te lo bensi me vandi vide et puis ça tu connais faire za ngata de tisindi be meche 30 la petit na Irene na yemba et ça ata moi bien do bana poto bana kini boye baka ba shele jike kuna ba poto ana bakini aboye baka do ba misisa na biso bazala bango bien te bazala socialité et lo basali to sepe na biso na ngote bino ba pandisango boye ba kokuta na bango boye bisaka bango boye ba kofanda bien na basi ya bali do ba kufa batika mais na sepeli kaka na mosa de fin manani sans souci ayaki penza abanda début le fait atiki biso te mama rumela ye penza rumela na bango na suye penza rumela. Merci beaucoup. Ah oui merci. Voilà, merci beaucoup Pia. Voilà donc na baki que non na mona qui a bu na filé avec le nan de collaboration parce que va perdre maman fisto yampanya o yazali moko ba nga villa nova kufeli maman le quoi que bu na filé pas kufeli alors d'abord bu na filé mes condoléances. Ah merci. Voilà présence na yoza marqué les lots au représenter villa nova bosé belé tant aux mona maman a kufi boé
Mon sentiment les anini, ya perdre maman il y a artiste na bino ya ndeko no travailler na ville no. Ouais, biso to perdre maman, to perdre sous Koko. Quoi ça moi si y a des fins Koko na biso Pépé Kalé. Donc biso to la deux fois, entre temps to la Koko ba na biso accueilli maman Pauline. Moi si Koko na biso Pépé Kalé. De l'autre côté to la maman abota fiston en pagne abota biso donc. C'est Dieu qui donne et il a repris tout ça et l'autre ça la souté. Merci Nanzambe pas koksi mokanona. Bina filé ba comme ina royemba moi parole moi lo moi Pépé Kalé mais na voix bina filé ce qu'on a dit bina filé. Na ba maman no tia kawane ça ba pe bien. Na moni lokola noto maswa matikili bongo na tuni bana bande kona ngai. Pa bisinga tikikini malebo. Natambola na bako pela pupola elamba na pesa mwasina bana amote inala tikima na ganga na kokende kotala bandeko na tika mwakala na kai pilipili libende manakanga na kokende. Voilà, donc on est là qui va mélopé un dernier mot par rapport à l'interview Oyo. Bah tout ça c'est plein d'artistes ça va mon cas qui tu n'as peut-être pas besoin bah ton d'appender belé bah que la veuve na bango na mémoire Pépé Kalé na makambo ça peut-être que maman a accueilli tout moni bango te bina. Non na moni ma mission F team il y avait na so fali pour na moni manika kanade na moni idée na so Gino Liaki. De l'autre côté la moni porte-parole il y avait na so porte-parole avait na so Jibem Piana. V Blanchard Moussaka. De l'autre côté, la moni Pi Roger, on représentait déjà le groupe. Là, bah, Sédico, tout ça. Et côté la moni Rwanda, donc, et bah, tu me souviens pas ça, même si on a sima malité, bah, tu vas mona, bah, tu me souviens qui peut lobby na boutou, même si on a bon, tu me souviens pas 8 ans, royauté, mais tous les là, ensemble. Voilà, merci beaucoup, Binaka. Merci. Voilà donc Toza Awa déjà basi bakei déjà kokunda maman mais Toza va tout ça là kaka ba nini oyo voilà wana na lobenga sko na benga ndi bomona na benga sko fiston Yampagna le fils de Pépé Kalé là sur asa un peu troublé entre autres ozoai kaka moi interview pour que vous me capez ko zwande nini makamono tout ezali merci beaucoup puis Yambemba pour ces belles images merci beaucoup. Voilà donc Moko, le fils de maman Pauline, oh maman tout côté kabiso moi na Pépé Kalé fiston Yampagna, oh beta kana Villa Nova, ba sentiment na ya ko perdre le maman, c'est pas besoin qui est déjà kunanda kuwana ko mettre mais lelo eza enterrement, te me camper ko zoyer pour que ameka ko le ba. Merci beaucoup JB Koumono, le vrai boss ya Congo Victoire Télévision. Fiston Yampagna encore une fois mes condoléances. Ouais, merci. Lelo ne toke ko kunda maman ko toko tika na dernière demeure na ye un mot par rapport à l'événement c'est là qu'on est parce que kufa bakena dans la morgue mais tant que on pena maman na cercueil et donc ça l'ondenge ni tisiko ko perdre maman ouais vraiment choc à makasi ya trop dans choc nazo kadon tara choc à liboso papa kenda moi soutien kadon et kauka identité ba sur deuxième choc dans nazo mi baté soyi ba parana nga basalinga nini dans choc vraiment na ko autour de la table baté. Voilà ce que c'est l'ondeni parce que babi artiste ba eka ndambu donc tout cité ma b mais ba eka o ba yaki mais fallait que tout le monde vraiment ba veuve tout bazala tout le monde ba artiste tout o ba na mémoire Pépé Kalé o ba avec Pépé Kalé ba ko sana kata matanga o ouais ba veuve tout bazala ki ba sa ba jump ba zaki wana ba dilu ba matete bazala ki wana ba tout bazala ki wana kupo bazala ki wana donc bazala ki wana tout ba o bazali ba so yandi ba yakite donc, et puis, merci beaucoup à Villanova Mobimba. Madame de cœur avec moi, Villanova, de cœur, beaucoup de plaisir, Madame Villanova, Madame Nomo Moni. Donc, la émotion, il y a blague. Na meka oyemba po mais en soit d'arrasement oyemba ya fani wana. Ya koyemba suka liboso mais émotion na koki vraiment oyemba te donc ba comprendre nga émotion na vraiment. Voilà. Merci beaucoup Fils. Merci. Voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, Tozala Kiwana, na joue enterrement, il y a encore, il y a maman la biso Pauline, oh, il y a Tika Kibiso. Alors, les lots, la dernière demeure naïe. Je crois que, possible image, artiste, oh, bon, moni bango, bango de bazalaki, bah, bon, moni bango te, bah, bazalaki te.
voilà bacaméra ezalaki ebele nayebi te bamosusu bazuba nani badimi bazuba nani me ngai namoni baporte-parole ya wenge ensemble wenge namoni bamisio ya Fally Ipupa namoni ya Villanova namoni esobe namoni baartiste baye oyo batéâtre mais bamusicien namoni na ngai ya profite ya fotolo bavérité namoni mpe kutu ya ye moko empire te oyo azoyemba na bozoyokana azaleka pepe kale mais alobi azalaki te alozalaka lelo bolingo toluka ndeni parce que oyo akufi wana c'est la veuve de Pepe Kale atika biso tobanda omoni à travers Maman Pauline aza esu te mais baconstant oyo bile bosala bainternaute batu oyo botala biso de partout batelespectateur na biso bocomprendre que na monde ya musique bolingo eza te bamusicien balinganaka te na bamoma ya boye nde toyebaka kenda bolingo eza mais so na mama boye bolingo ezate déjà c'est que totika na biso voilà merci beaucoup biso tozali pour la image merci beaucoup à Pia Mbemba merci beaucoup à bakinyositi oyo botali image oyo au boss de cette chaîne JB Kumaluta le vrai pétrolier na kata Dallas merci beaucoup Eve Lusonsu na Londres motema ya Donado papa Donado merci beaucoup à la présentation c'était Jemima Ibe le gros bébé de la presse congolaise la femme riche la Botifa. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans l'événement Moussou. Na liwate mais dans l'événement Moussou. Traite kimia nzambe mais na mabota na bino pe dokutani balasima. Osola mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas. Il y a 001 blague télé là sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer na roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble Sida bilele na nenga ilusa Victoria certa amen.